Oui, je reçois déjà l'appel de notre artiste qui est loin de nous, qui s'appelle Patrick le Padre. Allô? Allô? Allô, maman Gabrielle. Ah, Gabriela Ilondo Mbakeleng. Azawana. Patrick le Padre. Allô? Oui, maman, là, prête. Oui, le Padre, Pona Arena, vraiment samedi, dimanche. Et Bozui, vraiment combien de visas au Ebimi pour Nabatu? Au Bazo Kende, délégation déjà combien va se baquer? Allô? Son délégation, vraiment, allô, maman. Oui. C'est un secret professionnel. Mais tout ça, on a 3 délégations. Lelo na tongo bakoti na po bakota lisusu ya suka bakota lobi délégation ici mais tous en 82 visas non sont en totalité ya mona oto ebisa makambo ya komema délégation eza pona komema batebelete donc bato azoza na Paris pona conseil na biso ezobeta mibale deux ans de kaka pona mutu moko kaka eza kaka pona ye kaka mungongo na ye yango ndi mutu esala nde makambo. À part ça, vous avez combien des invités? Est-ce que vous avez invité moi surprise au Bossala Batu to kaka ndongo to mungongo na yemo ka faire rigola parce que tozo ka déjà papa Redipe aza déjà na Paris to éviter kaka une invitation na bino to MC pa yeka pour kota concert. Bon mon lelo ko na ti ezala secret eza secret ya bureau eza na golwa mota yebi secret wala golwa moko te ti so yebi na secret wala donc vela biso ba lo kanto pe ozala après il faut pour ça non mon pas mon kunzi il passe na akata masolo mon pas pena na akata masolo ba invité ba se belé au monde ba invité ba benga na monoko te invité ba pesa ka invitation ba ya ko monde brisque na fête ah bon ba invité na biso to pesa ba invitation to ba ya monde ba on na concert ba invité te faut ba no laksa bango te wana yango te. Silence dollar lelo to qui vraiment arène ezobeta ma double arène mais silence ifandi sibino tamulai ti to comme un événement lelo to comme un événement ti samedi dimanche da 2 jours awa donc to kaka intervalle jour moko silence memi bino pendant préparation nyonso neza no nini baza quoi pour na silence. Bon silence tozui silence pour na nini pour à partir na ye moko na likolo silence azwa ki ngwa kitsa na biso tout bagolwa to za la silence pour ninga to lobeka ke non tu ebi place to kozwaye alors le question to zwa ki déjà ya on to zwa ki silence deux fois bon c'est combien de visa bon visa on a ma bureau biso to ko lobela ngote pour ba welela ka ko loba 80 visa na se o mona de betra wa polémique ba swana bango na bango misu batikala misu ba ya ba koma père ba koma dami penser na biso alors biso to lobaka te biso to soki to komema misa 4 5 6 eza bato ba kei pona ko pesa information pona ko pesa actualité alors to zaki na maîtrise to yeba ke loko nino biso to se préparer d'abord Virginie Nengazana déjà a so présenté lourd à 80 porte-parole na bango ah Virginie Manza si oh ya solo Virginie Nengazana a so présenté à 80 journaliste vraiment porte-parole na bango alors biso to me belé pour l'année la loi ndapenda to za calme pour ces événements moko do to ka moko te pour to sala ngo déjà to sala ngo mais toutefois ça ignorance des sala ya ngo de pesa la poto le blanc pour toujours na silence toi toujours na silence puis le quand to beta ngo le 20 le 21 eza ngo ya likukumate do resimbaraka oui affaire arena 2 jours est-ce que cheta na banga ni makambuté maman c'est tellement banga ba arena 2 jours wana eza bilo mais que pour sozo bango déjà na franc congolais déjà beta que loko na katikata bampaka azalaki mwana moke na kata bampaka beta masolo pe sima na franc congolais donc c'est le mois ko banga ngo pete akobanga ngata mukete po sa beta déjà na ba setro esi bakena baye batika déjà mwana ke mwana wana akotombola lokuma musique ya Congo mbote na bino baye balandi nyonso ya canal na biso Aba Vision TV et ba abonné na biso ya YouTube vraiment ba mbote na bino ici que zwami bino en Angola to bakala ba ero babi boa tardi hein na ba français partout dans le monde entier on dit toujours bon après-midi ou bonsoir ça dépend de l'heure que bino boko recevoir cette émission là vraiment je salue
tout le monde, pourquoi pas, et saluer les gens qui nous suivent partout dans le monde entier. Vraiment, là, je vois, et bato ba soutenir kabiso le kaba Carlos Mvula depuis Canada, azanga te kolanda be mission Mbokelengi. Balobi pourquoi pas, et non Poutou depuis Paris. Alobi o soutenaka madame abi bongo maman na Noriel, pourquoi pas, vraiment mon cœur là, je te salue là où tu es, vraiment papa de mon fils, je salue tout le monde, ma maman et ma grande sœur chérie Karini Bokole, ndenge kake kindaka bambote na yo, parce que babi émission orataka kongo jamais yo partage kango vraiment partout pour na repesa batu nyonso elengi, parce que Mbokelengi pesa toujours elengi. Ai na moni bongo ma coiffeuse babi bongo Bénédicte Kalou, kamuke na biso famille talakayo. Là je vois aussi babi maboko pete lokola ya Sarah Baïa, Badia pardon, oya uti osalanga moi bomona kaka maboko pete. Vraiment là d'abord le premier salutation mes fans, toujours babi Mbokelengi matsaka toujours volume. Là je suis avec les Gaulois, je parle avec les Gaulois pour l'instant parce que balobi Arena affaire Arena Adidas tout comme on a fali pupa autaki kolongola ninga utako beta Arena et lelo balobi tozana double Adidas Arena Adidas au bongo balobi bongo le roi de rumba Ferregola papa Hervé oya kopesa makambo le 20 et le 21 samedi dimanche yangwana tolbaki bongo to kotika bongo te photo luka bana membre ndenge zalaka kaka bongo te Joël Mbaki derrière le caméra, les jeunes caméramans, les jeunes réalisateurs, moi na Bavision TV, notre papa Bavision, merci à toi. Là je vais parler avec mon invité qui est à côté de moi. Oui, beka muta ma solo parce que ma boko pete lisusu. Sera simbio na mutu. Tika. Vraiment moi c'est présenté. Boa tarde. Boa tarde maman. Papa kombo nani? Kombo nanga Mbenza. Mbenza likasa papa na lovi. Mbenza likasa papa na lovi. Balobi tozana salon Kazali Rei Mundu. Maman na biso abia maman pastori. Oasenga ki vraiment Mbokelengi bino fo bokita vraiment to sa masolo pona ndenge zalaka pona makambo tali salon to memango likolo to matisela ngo ba volume vraiment dollar nga benga ke mingi dollar. Mon invité na benga ke mingi dollar qui est à côté de moi, je vais parler un peu avec lui makambo tali Arena dollar ndenge ni ba santé na santé za kitoko biso to ba Gaulois pendant la kata Luanda pendant to za calme pour ces événements moko do to ka monter pour to sala ngo déjà to sala ngo mais toutefois ça ignorance les sala et on de pèse la rapoto le blanc toujours en silence toujours en silence puis là quand to beta ngo le 20 le 21 ça ngo ali kukumate do resimbaraka. Oui, silence dollar lelo to yoki vraiment arena zo beta ma double arena mais silence il faut du sibino tamulai. Si tu comme un événement, tu comme un événement, ti samedi, dimanche, dans 2 jours, donc tu as un intervalle à jour moko. Silence, mais même pendant la préparation, on est en nini. Base à quoi pour le silence? Bon, silence, tu silence pour la nini pour à partir na moko. Na likolo silence à soi qui on a quitté na biso tout ba Gaulois, tout ça la silence. Pour ninga to lobeka que non, tu es bi plus te rejoindre. Alors le quoi c'est to soi qui est déjà, il y a un moment to soi qui silence. Il me voit bien rat. À l'école, mais attends, tu quittes na C. Tu quittes pas na C, pendant la tasse dans la C, pendant dans la C, tu évites ceux qui tu roules la banzi, tu na fourchette et ben petit. Affaire Arena 2 jours. 2 jours. Est-ce que Chetan a banga ni makambote? Maman, Chetan m'a banga ba Arena 2 jours on les a bilo mais que pour ceux bango déjà na franc congolais déjà beta que loko na katika cha bampaka. Azaraki mwana moke na kata bampaka beta masolo pesima na franc congolais. Donc c'est le mois robanga ngo pete akobanga ngata mukete po sa beta déjà na ba setro esi bakenda baye batika déjà mwana ke mwana wana akotombola lokuma musique ya Congo Chetan Gola lelo sikoyo elo oni esala kibino ti lelo bokoma Adidas lelo bandima ko produit Ferregola parce que tomoni Arena ya fali pupa ezaki peut-être produire msusu na yemo ko tona batumsu mais bino vraiment Adidas a bengi bino
yemba ngomo mkoloni de makambu ba bengi bino société déjà ba bengi bino pour betsa bino concert pèse que jour moko combien 2 jours et là ni motivation ni motiver ba pour comme ça 2 jours bon motivation ezaraka musala série et plus na discipline na ba gaulois yango esenga pour to betango deux fois bon c'est combien de visa bon visa on a ma bureau biso to ko lobela ngote po ba welelaka ko loba 80 visa na se omona ndebe betra wa polémique ba swana bango na bango misu batikala misu ba ya ba koma père ba koma dami penser na biso alors biso to lobaka te biso to soki to mema misa 4 5 6 eza bato ba kei pona ko pesa information pona ko pesa actualité. C'est ça, si tu me marabats, tu es toujours monté à théâtre, tu es ok, alors que tu as ça théâtre, tu as ça comédie, tu es ok, tu as ça musique, tu bête musique na biso, tu pesa nouvelle malamu, la musique tu as battu te pour la visa, so pour la nité, on les a bilons la bisoté. Voilà, c'est comme aux autres qui m'a nani parce que bango ba memaki bino pe na côté na bino pe to ki que non ata bobo na bino pe sa nombre mais oh public yebi parce que batinenga mambokelengi tuna vraiment question ana est-ce que ça vrai vraiment bwana sans visa wana vraiment ba oloba wana ça vrai parce que tant on se bovandi ti bokoma koloba na suka boye est-ce que vraiment sans visa ngoto bobanda ko beta na cop po ba libérer bino to na momo ke non maboni mama kamosi yango bokomolo eza pour na bongo te maman so omoni bien maman journaliste Gaulois fait rigolo na zawana na si bobi katiki date na Brazzaville atiki date actualité na temps on a cap Brazzaville ba obina déjà musique auto bet concert auto bet na Brazzaville ba obina ngo biso ko na kini déjà batiki biso mo générique ezawana déjà to obina générique alors to zaki na maîtrise to yeba ke loko nino biso to se préparer. D'abord, Virginie Nengazana déjà a présenté lourd à 80 porte-parole na bango. Ah, Virginie Manza. Si. Oh, ya solo. Virginie Nengazana a présenté à 80 journalistes à porte-parole na bango. Alors, biso to me béré pour l'année. Mais si ko balité à Kanda déjà bazawana parce que baza pe parmi ba porte-parole parce que so tchaka Virginie bo ba porte-parole na ko balité à Kanda le ko ba musée ya siko bazana o déjà si ba kei to moni pe ba comédie le ko ba mama top baza déjà parce que ba bi délégation suka ekende lelo information so zana ngoto te be formation ezalwa so na lobika ndengo na po yeba déjà po lourd bato biso to mema l'été à Kanda za da lourd. Moussa qui dit que le bakuta za lourd. Maman top de boyebi de masoloni déjà. Ba poids lourd déjà au biso to so ko mema na poto pour na ko no laksa bat na poto donc ba ta lourd ba to ko mena ko comparer na bangote. Musique so to sala o to ko se pesa masa mikili eza musique to ko beta pour la polémique té. Ba beti musique ba to ko mona ba image to ko bina ngona ba bar to ko bina ngona ba parler. Pour biso bon mama kate. Ya biso to beta ka et ye to ko na matoi. To mela mingongo te to mela ba foite. Abba Vision, mon réalisateur le plus jeune, le plus intelligent, mon papa, mon père. Ozoka makambo ndenge ezokende. Balbi 13e apôtre bisiko zali bambote na vraiment parce que babi yonde muto simbi roi 7 mobimba na malewa ya solo vraiment ezepa na yo. Roi 7 babi 13e apôtre mama Selengo ya yo yangwane leki. Donc ceux qui ont vomaté talakaka makamweke mabe. Douleur toujours continue toujours nos invités, mon invité qui est là. Ba téléspectateurs na biso bozolanda kaka ndenge zala kaka. Balobi non pour tout. Depuis France, mon père, mon amour, le père de mon fils, Noriel Kokissa. Et pourquoi pas le chara de mon fils Kokissa, son papa Kouloutou Kokissa parti à Paris. Mais pas mbote na bino vraiment ndenge zala kaka. Dollar, lelo siko actualité à part arena ndenge zala zo beta mababi double arena. Le 20 na le 21. Siko bino vraiment golo na kata Luanda. Et là on nini bo bongisi ni to bo préparer ni. Bon, biso ba Gaulois on a kata Luanda to so ko préparer na site to so na ba plaque pende zalo to ko plaquer o to ko landa concert so presque ça rappelle to ko lia moins tabac to ko mela moins eloko po to landa concert na biso. Ba plaque na biso ba plaque za ya danger zaliao. O bino boyebi de la kata ya Luanda o ezali. Na site to za calme na sa partie ya samedi de bokoyi ba programme ta to ko tsa banderole na biso. Mais journée ça de samedi porter samedi sundengeni. C'est ça. Voilà place bokoyi ba to ça toujours na maîtrise. Toi toujours la maîtrise. Mais ba Gaulois c'est comme si na kata Luanda boza ba fainéant.
Hein, c'est comme si vous avez vraiment les sangaté parce que il y a des Gaulois qui m'ont appelé aujourd'hui vraiment qui déterminé que bah ça la émission mais na moment quand va porter au moment tout le monde va kimi parce que au Canada il y a un qui vrai Gaulois vraiment azali vraiment aziebi vraiment kambongo azali musu pas azali Canada je vais faire appel à Patrick le Padre depuis la province Nabiso na Wambo awa vraiment lui vraiment tambola na makambo faire mais taka mi pesa Patrick le Padre Kalate peut vraiment tobenga vraiment en direct mais to ke nanu na Luanda est-ce que bino ba Gaulois bozaka ini bon na Luanda ba Gaulois to sa ini bon moni ke to sa na Luanda parcours na mutu selon ndenge azobima na tonga kende cop na ye mais quand na yebiso ki to kokuta na puis ngane na za boye na za Gaulois lelo te Naza Gaulois Kala, Naza Gaulois le Padre Azan la 4 ya wenge musique BCBG 4x4. Aza déjà. Voilà ba pesi tout kalu de participation. Pour nazo bango, biso to sa ba jeune concert na chi de Lukaya. Na si nani faire mtabwaka ki na participation ya Kaluji. Mais mingi ba bango na Gaulois ya Makila. Donc na Gaulois pene ya Makila. Je sais, on va parler en ton l'occasion au ton make-up que le bla moi parcours en peu bien qui wenge sikoyo nenge zalaka parce que faut bele ba tcha vraiment ba tembene zalaka bongo babi Owen l'ami de Joël Mbaki Owen vraiment na maison kuna talaka Joël Mbaka Leli 13e apôtre azana babi ba maman Victorie Maman Victorie, mboka baka ba maman Victorie. Solingo mona bango yaka vraiment na roi 7 wana et pas 13e apôtre Selengoza wana a encadrer bino. Malem nous avançons et lelo sikoyo actualité balobi arena ndenge kendele. Jusque là, est-ce que ba musicien ba ke déjà to bazana nous to combien de personnes déjà ba si ba kei faire moko déjà. Akei to délégation d'union de GC commune à Paris et puis toyoki ba Clinton babi Clinton union so bozong si bango susu po bayaka ba beta arena ba taka faire poiton ndeni te faire za muto tsaka e poiton mama imone loko faire sala to mona ngona ba wake up papa mba sala ngo to mona papa na biso ta elo mo makela sala ngo na ni faire za muto ta benga ki ba collègue ni po lokalu pemba te abenga bon pour la sensation là té alors misusu pas ça la comparaison les pour la bongoté après ça qui valeur ya bande ko na eboya to sangana to yemba po image pesa ki to attaquer bana ya wenge musique ya maison mère mais mutuna mutation on a compte esprit na mais il fallait pesa ndengo wala papa le vaza moto nzambe ayemba na bonzambe azana bongonga bonzambe ko fana neza ya bonzambe donc abenga ki baninga ke pona ndenge ya même idéologie basala masolo ezana ngona sens musuti na nenga benga bon pour bafula so pili kitona kozonga na vrai boula zongi ba père faire benga ne pété c'est le azana biso et pour moi ma beza pété mais à part rapport à nyoso Clinton rubaki ke bodenier bo yokani bien tena makambo ya dynastie parce que dynastie volume de ndenge bimisa mo problème mais na minute c'est là za na Clinton za na Paris bo bengise bo bike apezaka makasi ngwana bo bengise ka poazala la bino te bil kitona apezaka na ye mais apezaka pona na masolo na bisote apezaka na ye mais apezaka ayo peze pona masolo na bisote pour la masolo na biso muta apezaka za papa na élevé un seul ye monde apezaka ye monde za lourd ya mona oto ebisa makambo ya komema délégation et za pona komema batebelete donc bato azoza na Paris pona conseil na biso ezobeta mibale deux ans de ka pona mutu moko kaka eza ka pona ye kaka mungongo na ye yango ndi mutu esande makambo. À part ça, vous avez combien des invités? Est-ce que vous avez des invités? Moi, vous avez surprise au beau salabatu. To kaka ndongo to mungongo na emo ka faire rigola parce que tozo ka déjà papa Redipe aza déjà na Paris to ebité kaka na invitation na bino to MCA pa yeka pour kota concert. Bon, moi le lok wana ti ezala secret eza secret ya bureau eza na Gaulois mota ebi secret wala. Gaulois mota ti so ebi na secret wala. Donc vena biso ba lo kanto pa ozala. Après il faut pour ça mon pas au mon kunzi. Oh. Il passe na akata azana masolo. Mon pas pena na akata masolo. Ba invité ba se belé. Au moins ba invité ba benga kana monoko, invité ba pesa ka invitation. Ba ya romone brisque ni la fête. Ah, bon ba invité na biso to pesa ba invitation to ba ya mona ba na concert. Ba invité te faut ba no laksa bango te wana yango te. Wana yango te.
Oui, Joël Mbaki, déjà préparé l'enga téléphone pour l'appel de notre musicien, notre invité aussi, mais de loin, on parle avec lui. On va bien on a comme Patrick le padre, Roma et Azakana Makamba Kolo, parce que vraiment il est ami benga vraiment chétani, ami benga le padre. Tout ça vraiment wana ndenge kende la kaka. Bino bolinga bongo te, mbokelenga matila bino toujours ba volume. Balobi Sarah Badia nakata salon babi kaza Rwei Mundu ya mama pasteur na biso vraiment ndenge kendaka kaka na dynastie. Est-ce que dynastie vraiment ndeka bolobaki ya kosangisa ba musicien est-ce que dynastie vraiment na sur le Tourette on a ba plateforme nyo c'était kami et betami ndenge banze mususu pe to mona ba TikTok na ba plateforme mususu nezo beta mais est-ce que vraiment dynastie pe betami vraiment bon dynastie et betami pe te kami pe binami pour to sona banzembo ebele to kosekwisa to sona banzembo ya banzembo de biso to sala banzembo binisi batunzembo banzembo bon sona lobby toute façon dans lobby patako ça la coupe te wana te oponaki ya mabe mais tout fois la surprise pour ba la surprise ndenge ne ezali qui fwendende wana kuto lobate wana besi balali déjà balali déjà mambu déjà ezolia bango de 2 points et là bango de ezolia bango de 2 points déjà balali baza déjà kola to ba nsembe bela ko yemba pende se belé oyo tozo c'est la pena donc au papier faire ça au nyoto ça soka ezalaka bien tebika ka ezalaka bien et nyoto ezalaka bien. Je reçois l'appel Roman Joël Mbaki Dorio le caméra mon jeune réalisateur il est là vraiment avec moi moi na batu ya classe du monde na batu 13e apôtre balobi bongo maman Selengo ai ba maman Victoria mutasimbi makambu na pesi bino so ba mbote na bino vraiment ndenge zala kaka. Oui, je reçois déjà l'appel de notre artiste qui est loin de nous qui s'appelle Patrick le padre. Allô maman Gabrielle. Gabriela Ilondo Mbokelengi Azawana. Patrick le padre. Allô? Oui, maman, là, prête. Oui, le padre Pona Arena vraiment samedi dimanche et bozui vraiment combien de visa au ebimi pour nabatu au bazo kende délégation déjà combien basi baké. Allô? Son délégation vraiment allô maman. Oui. C'est un secret professionnel. Mais tout ça, on a 3 délégations. Lelo na tongo bakoti na po bakota lisusu ya suka bakota lobi délégation ici mais tous en la 82 visas non sont en totalité. Et bon bozo bomba pona nini parce que déjà to comme déjà na suka makambo parce que les samedi dimanche bovandi pe silence mingi. Silence vraiment ezubi no tamulai batukutu bakanisa ki c'est comme si arena ngo bobeta lisusu te mais dans un clin d'œil makambo vraiment mbala moko bo telemi mais bozo bomba kaka eza nini ka bolingi pete bino pewe koma tozo ki 20 tozo ki 30 mo pandisa ngo mama Gabriela Ilondo to salora ba chinois batongaka na butu ba chinois même ba so mon ba carré ba tol ba tonga chantier mo boy ba sala obra mo yeba na tongo tango la mo mais non c'est ba carré ba tol comme il est likolo boy donc l'autre avec comme ba chinois le bité tango ba to deux fois ba sala ki bongo ke ba me ba fuke me la bango pour ba visa ba passer pas mal ça biso be photo sala mo le on travaille sur un secret professionnel en danse et samedi au moins on va tout en live. Bon eloko nini ba goufle golo ba mozeki ndingu bo sentir présence ba tout au bino ba luka ba vishini manganga d'abord c'est na biso mami maman na biso mami lela mo na déjà à partir de 7h30 takati aéroport en France na Paris bazali déjà na tongo. Oui, allô? Allô? Vous savez, nous sommes en Afrique, il y a un problème de réseau, il y a un problème de raid. Oui, papa, Tozo Yoka, oui, présence, ya mamie, il est là déjà.
na France lelo ezaki leo na tango. Allô? Lelo na pokwa tina pokwa bozoba. Alors le moment de la présence à famille la sœur na so famille là na maman Odette Chibambe o azali bon moko ya ba partenaire moko ya bato ba international o ba benga Loi 24. Oui. O benga Amela Adidas Arena. O ba benga le seul artiste congolais africain o a signé un contrat en partenariat na maison Adidas, une grande marque de vêtements o salemate donc balobi bongo lobi lelo na pora bonzo sous délégation bonzo ba Virginie Wanganga bonzo ba Fibet Mayam ba bonzo ba Leketu bonzo donc ba délégation peut continuer puis à sous na bonzo lobi délégation sous ka ba lobi. Oui, merci le padre. Nous sommes vraiment en direct de l'émission avec Gabriela Ilondombo Kelengi. Je suis là avec les Gaulois. Roman Azawana, Papa Nanga $. Autres vraiment les vrais Gaulois na kata Luanda, Margana Luanda, ba Gaulois bazon pe malili mais vraiment ça na ebi pays tellement na kata wa mokuna ndenge za kaka. Patrick, j'aimerais que osala ngoka ndenge to sala parce que ready Red des compliqué biso moi mke yo ebi kande to sala rango ba question ça nango déjà salela nga susu wa live au tinda vraiment ndenge kendaka kaka. Merci là vraiment on se revoit après avec toi. Merci Patrick le padre. Ciao. Oui boyoki balobi bagola baza toujours na se akobomba. Bozo bomba kaka silence bolingi ba surprise boyela biso Yesu mobimba na kati ya kuna na stade to boyela biso Jésus yemoka yemaka to boyela biso neno ba surprise bo bombela biso na ba fisa bo bomba makasi mama journaliste eloko oyo ezelo mo makasi ya matata mabeli bene na pete pour idéologie otozoyo tozola sande chemin tola sabango nzela ndenge ni ba memaka musique congolais musique ekufaki musique elalaki musique ekufaki musique elalaki mais bino c'est comme si bo diembela kapo koto bolo bana ba mutu babandaki ba beti yango ya nini apo bino boyeka bino soka bolanda kaka yango te biso landi bango te biso da ba kolo chemin déjà biso za ba kolo chemin bango biso na kata ignorance biso ba kolo chemin bino ne mabo signer contrat biso le signer ba contrat to signer contrat c'est pour moi ba biso to signer des contrats to là ici Didas andimi yango te lo Didas azo actualité na mikili Didas peut le comment qu'il y a nyoso tout a reçu bagay fo Nike mais attends Didas c'est sur ma solo à partir à papa RF bilo kambane connaît salamate chemise à pas mango na sir actualité et puis c'est ma kamba actualité bolé te même la chemise elle est à babasi chemise à babasi chemise elle est sibinot actualité bolé YouTube bolé na chemise à pamba chemise elle est sibino to le pas sur to le rolo batin to le banine mais comment vous allez te Juventus wana te wana yangote chemise là pour mettre un $, pour moi pesa là tango chemise wana on est dans la collection ya solo on est dans la collection. Merci, je salue tous les Gaulois en passant à l'homme, ce qu'on a les vrais Gaulois. Ma solo vraiment benga mbokelengi vraiment. Il y a le numéro qui passe là. Oh les canaux c'est na ba télévision ta téléphone oh tant on pelisi YouTube on pelisi internet na yo côté na site na sauf mon numéro zawana au bengi si tu as envie de passer dans notre émission est-ce qu'on a matisaka toujours volume avec votre humble servante Gabriela Ilondo Mbokelengi non matisabino toujours volume ne za na oya. Nous sommes là pour le mariage, on dit les collations, parce que nous sommes en Angola, nous en français, mariage, baptême, événement, Abba Vision, Azawana, pour la bino, même publicité, on est là pour vous. Appelez-nous vraiment ou écrivez. Bon comme la biso na email na biso, bon comme la biso vraiment na site na biso et ça la biso même bien. On a besoin de vos commentaires. Babi liker, partager, le lier. Bande ko partager ka. Et ça là bien. Tu la kayo mo bilenga boy. O partager o tine pe muninga tali bo panza ngone ezala kaka. Po lobi pe libanga no ezala. Komela bisoka na sana oyo kaka mbokelenga bano lelisa masolo na o manenge ezala kaka. Bino linga bongo te, jalimbaki. Toma tsela ba volume. Po kende kaka. Nous avançons vers la fin de cette émission parce que biso to lingolo belete. To yaki toujours pour comprendre kaka. To e bakara pona nini
faire Robert à double arène parce que balbi alatisi Adidas c'était Kami Adidas zongi sous na mode parce que bango moko ba mindele ba benga ki faire ya ko signer contrat et le lorsque boza vraiment dans le joie parce que maintenant peut bobetité est-ce que boza sur 2 jours vraiment $, 2 jours botondi ça eza ntsakate bon c'est ton d'accord on te va que si balali déjà moi mboyi balali donc si balali déjà donc ba remonte en ngopé to libanda na 2 jours ba mona ba to za 2 concerts 2 jours ba to za libanda bozo noté oh mama bozo nda kuteka to no ouais afuta ki billet kuna na kata ya plein hôtel malibanda ozonga palende ozonga palende hôtel il faut se la muninga ozela baninga ba bimo tani concert na libanda eza bina ndengola mama eza makambo oyo non esalama te yango moni ke nasengaki bagolo akini toyenga kosenga na bureau penda ifale na stade na stade papa Raphaël fallait penda nde batiela biso ba écran géant bagolo penda yakini bakota na salle ba payer billet ba olanda papier en direct ah oui pona ko tongo sala eloko non esalama te tongo sala eloko non esalama te à live donc il fallait ça la mandingo wana alors on tinda mes paroles na teso ko landa ngai en tout cas donc et ça ma pe ndingo wana en tout cas pas pervé talarak bon on fait ça na mbongo na kini na tata Raphaël bacha ba écran géant ba ko to payer billet pe lo konetika la osamba sauter pour on si vous avez kala option to bien vana ngola kala boka on est ça bango bien. Ah. Merci Thomas Volume. Nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Hein? À la fin de cette émission. Là, je vois mon coucou, mon chéri, mon Noriel, mon bébé. Hein? Je vois là très de loin. Oh, m'tasala vraiment les loke. Mbokelenga benga ma maman. Ba benga pe maman quoi. Ma kulute longo maman l'équipe longo comme maman vraiment. Hein? Direct tout. N'est-ce pas en portugais. Hein? Non pour tout. Non pour tout, Kokissa, le père de mon fils, mon mari, de mon amour. Hein? Je te salue vraiment là de loin. Hein? Alors bien soutenir moi si de loin. Alors non, zélo kakapo, ah vous demandez ma solo. Merci. Et comme c'est dans ma salutation, et pas ya Ige. Et c'est le cas déjà, ma solo pour Nenge Kenarakaka. Et merci Roma $, monde de la fin, pour na reine, et puis pour na fanatique na bino nyonso, oba lingara bino, pour na bagolwa, sensibilisation ya bagolwa nyonso na Cataluanda. Ya, yango na topé sa message na bagolwa nyonso tout, na Cataluanda, dans la Cataluanda wa. Tous à moko, mutu na plaka na ye. Des autres artistes pour toi des autres. Est-ce que vous avez un exemple papier va passer sur un concert n'engi pas boire avec mutu, n'engi papier va landa qui a zongi ça qui est. Mais pas la banque de salama bongote. Alors tous à la pena bomoko, tous à les cigares tous à la tourlanda concert c'est salama kitoko. Tous senga papier fait, tu es bien que ça va y. À cause on va au travail sur Golo et à Luanda, à cause sur visite. Alors nous ça sur visite n'enga sali à Brazzaville, alors ça sur visite pendant la Luanda, pendant la Luanda. Ouais, Romain, tous les Gaulois soyez sensibilisés. Bobengana, bossa vraiment ma solo, bossa motivé. Et ça va vraiment bien. Le bip papa vers ayota la binope après va conseil à arène n'engezala kaka. Moi quelques salutations na yona batolingaka parce que nous sommes vraiment à la fin de cette émission. Ah ouais, voilà maman on banque zangara raté toujours na compte à aimer $, les cas ça papa la lovi. Alors les banga na mingi le massa na ngai tout et ba ma pour ba biki na ba age tozana ngo camarades à la radio ba connaissance alors ba camarades so muli camarades azo tout na déjà maman les que camarades pendant yo alors massa na age na kata miki les famille ebo bambote na yo mon neveu Bodiko na kata state bambote famille Mulenge famille Nzuzi en tout cas la pembe bambote mon petit frère Nene Mbenza Junior Mbenza Thierry Mbenza en tout cas bambote na bino ba massa tu ya Luanda ndenge zala kaka ya bino ba ya mpesi no mbote mon na eka randa za wana penda donc Joël Mbaki ndem dazu bilili au penda alors tout ça vers la salon nous senti la salon miracle ba tanti na bien misala bien penda sala ma attaque emeli kasa penda ndenge za wana toujours na direction ya Zaba salon za penda ka moko boya penda misala esama kitoko ba golwa nyonso tu boya penda wa oya bino ndeko ya bino mpangi aza penda na si penda ki non misala esama kitoko Véro
na plaque na ngalu zela bagolwa to ya kovimbisa masolo ka nde ezalaka elengi na linga ko makasi beige cheke elengi mingi. Merci Balobi Vero, bongi samakoso, babi dia 20, dia 21, sabat domingo, babi des événements vraiment ezali et kosa maana. Là moi je dis merci à mon réalisateur le plus jeune et le plus simple, oya mikolo babi maboko pete, inga mikolo nazaka na bato maboko pete, babi Sara badi ya maboko pete, asimi mboke lengi na matama maboko pete, balobi Joel Mbaki maboko pete. Maman na sope pembe na Sara babi maboko pete tala ndenga zo kanga suki ya indeko nanga nanga kindeka kalate tozo kombo eleka nango za no ka simple za la l'aise. Je dis aussi merci à mon réalisateur le plus fashion, le plus simple, notre papa Abakouk, Abba Vision. Merci à toi vraiment, merci. Et je dis merci à tous mes visignes. Ici on dit visignes, on visignes. Je dis aussi merci Maman Botambo Kelengi Azanga. Jojo. Merci à mon amour, mio amore. Poutou, non Poutou, Kokissa, le père de mon fils, Noriel Gabriel Kokissa. Merci à toi. Pesa pe igembote, yesembo kelengatindino mbote. Kalate masoto aux l'ensemble. Merci à tout le monde partout dans le monde, babi. Maman Victorie. Aïe, bon ma tout ça volume. Mbokelenga matsabino volume. Ma grande sœur chérie, Karine Bokole babi Gisèle. Aïe, ngai bandeko. Babi kaka Gisèle ndenge zala kaka mutema pa Bartimé. Ya yango wana vraiment bambote na bino baleki nanga nyoso bulinganga bambote na bino. Merci. Ndoto kenda na ko likolo avec Benedict Kalu. Matissa volume.